Encore une fois, Bandeko, Babolingo, peuple congolais, frères et sœurs, compatriotes congolais et congolais, tozongi lisusu pour na comme message à retour. O tozui lokola e anu oyo mokeli alingi ko pesa na ekolo. Nazali ko affirmer awa, bien-aimé, ezalaki initiative humaine te. Ezalaki amour patriotique te. Bisika nazalaki sans soin ezalaki manifeste te. Mais intelligence moko se manifestaki. O babengi Elohim. Et se manifestaki pona komemanga komela bino sango oyo. Sango ya bozongi. Tango na koloba encore bozongi. Eza bozongi ya ekolo oyo ememamaki bokangami. Eza bozongi ya ekonomi ya ekolo oyo eza libanda. Eza bozongi ya peuple oyo bazalaki dominer, bazalaki lié lokola bakufi. Elohim mutu alobi makambo wana. Ngai naza porte parole ya Elohim. Aza kate na ngai, afflige nga na molimo na ye, eko vandisa ngai kimia te, eko lalisa ngai pongi te, pona kokisa mbela oyo, peuple congolais. Eko lukama ba solution chaque moment. Esengeli tosala nini pona guerre. Tokoyoka Kagame pe a telemi a lobby pe. A se manifester pe. Tokoyoka que ba commission nyonso ya ba soda ba yaki kuna ya Afrique de l'Est. Ba boyi ko sangana na gouvernement congolais pour ba évaluer. Toko mona résistance. Tosa la nini na moment tosa la nini minduki ya malonga tozana yango te po soki tozala ki na minduki ya malonga tolingaki ko benga mutu moko te akosunga biso communauté Afrique de l'Est elingaki ya te tozana minduki ya malonga te pona ko pakatisa ba demo wana bazali ko perturber ekolo tozana yango te. Bango wana baboy ko sangana longo la biso pona ko évaluer. Tozana nani? Monde entier contre une nation. Les puissances du monde contre une nation. Les occidentaux, les impérialistes, Bangotou, ils ont déjà décidé la balkanisation. Quant à eux, dans leur sens, pensant humaniste, ils pensent que la RDC doit partager ses richesses avec ses voisins. Yangwe kopesa bango mutu makasi, kopesa Rwanda mutu makasi, kotindika Rwanda bisika bentena bango ezali. Tozana nani? Poutine ye wana bako pakatisa ye mbangu kuna na Ukraine. La justice termine pour se manifester. Tozana nani peuple congolais? Tozana nani? Naye koyebisa bino message ya bozongi. Tozonga epai ya mokeli. Po tozana mutute. Tozana mois d'avril. Na ba mois d'août na lobaka likambo oyo. Na lobaka que nyonso toko sala ekopesa eloko te. Soki bokonzi botelemisi bokonzi ya bonzambe na ekolo te. Tokomi sans aboni tozaka ko tourner tout autour ya likambo ya Rwanda na agression na e pona ba richesse ya mboka. Tokende pa tozonga mboka. Pona nini ba occidentaux baza ko appuyer Rwanda? Ba intérêt na bango na tina ya ba richesse congolais o baza copier à travers ba trouble ya guerre. Mais ce qui na Rwanda okuta Rwanda eza ko développer. Biso moko bokolo richesse. Kota wana toko explorer yango ndenge nini. Power in Jesus. Ski mboka o eza na ba gouvernant. Mboka o eza pena na ba konzi.
que bakoki ko évaluer un peu ba richesse toza nango lokola coton et tambola sango na Congo baza na minerai mususu oyo fabrika téléphone. Biso moko toza awa. Combien de fois Assemblée nationale a lobela sur oyo nini coton eza ko produire na mboka? C'est-à-dire mboka ekoyiba bayo bakoyiba bako développer mboka na bango toza na richesse sango toko explorer yango te. Monga Chuchu a exploré yango na ndenge na ye. Qui est ce gouvernant ayebi yango te? Gouvernant nini ayebi makambo te? Tala pasi ya mboka. Tala pasi. Gouvernant nini ayebi te sur richesse ya coton na est. Ba gouverneur bazar na est. Donc ba gouverneur ba yebi pété. Comme ça ba population to yebi pété. Ce qui coton yango ils ont exploré et pas nani, ce qui coton yango et renforcer ka budget ou pas. Est-ce que toza na mboka ya lolenge nini? Ata ce qui ba lobby ba congolais toza tellement bazoba toza to comme on a l'autre côté mais comment ti wapi? Comment on a les délestages, tu vas perdre le courant pour le délestage. Lobby nango, ils ont le délestage, c'est courant peki. Oui, bien ça, nini. Et tambu samelo ya satana. Tant et coquille bandeko. Nanaza politique te. Nanaza messager. Na ekopesa mbela ya mokeli na ekolo oyo ya ngai. Bandeko, unique solution pour guérir sila ezali kozonga pa na mokeli. Na kopesa bino exemple oyo. Tango nyonso ekolo ya Nzambe na exemple Israël ezalaki kokende libanda na bonzambe bazalaki kokonzama bazalaki komona pasi bazalaki koma plusieurs fois captif na mboka ya mike lokola ba Philistine. Mais tango peuple comment se rendre compte que biso toza ya Nzambe tozonga epai na Nzambe na biso bitumba wana ezalaki kosala minute mulai te. Président ya République akendaka na église Songolo, premier ministre akendaka na église Songolo, ba député bakendaka na église Songolo. Soki ba église oyo lakisaka bino magie bolongwa boya epai na ngai nalakisa bino mbela ya Nzambe vivement boye puisque bokendaka ba église makambo na koloba awa boyebi yango ezali makombi tango iso peuple ya Nzambe bazalaki kotengama kokende na banzela ya mabe mitungisa miezalaki mingi. D'ailleurs tous les gouvernants bayebi après l'état bayebi puisque M. Félix a tellement qu'un stade de martyr a salaki lo sambo moko po ezalaki le sambo consistait peuple tozana mpasi po tokendaki na banzela ya mabe lo sambo ne ezalaki kolo yo lobaki soki peuple nanga bamikitisi batiki banzela ya mabe na kolimbisa masomo na bango na kobikisa mboka na bango soki tilelo tozana pasi po bolanda makambo wana ndenge esengeli tie metan eza nanu boya. Je répète, ce qui ba église bozo kendaka, ba kopesa bino ba pentacle, ya domination, ba kopesa bino biloko pour na ba protection. Yango eza ko impacter Satan na bomo ina bino. Na tango wana bo koma na incapacité, plan divin et se manifester pour mboka o eza ko senga plan divin. Mais tant un peu boza wana. Boki ko impacter bonzambe, botiki mabe, soki boza ko banga, kotika bakisi. Po ekolanda bino nana pesi bino assurance
Na pesi bino assurance. Quel que soit niveau esprit, na pesi bino assurance. Mema yango, okomo na ko simba yango, na ko bebisa oko kango lama. Eza fable te. Na mona bato bazalaka na ba magie ya makasi, ba magie ya ba coréen. Tango bayaka epai na ngai ba bongo limitema, bazalaki na mitungisami. Mutu akolala, akomona ba coréen na ba secte nyonso ekolanda ye. Na yebi ke biloko ko elandaka. Yoka bien. Mutu akomaki na suka. Akomona na esprit ndenge ba kolanda ye. Mais na tango akomaki na suka alembi, amona ki ngai na apparaître. Amona ki ngai na apparaître. Na tie mondelo. Et pas tous ces magiciens ba coréens na tie mondelo. Mwana wana témoigner yango. Na tie mondelo na bi oyo. Azana makoki a passé li o po simba mutu oyo. Na katia maloba na ngai bakomi ko palanga na bango nyonso. Puisque Nzambe alingai ko kangola mutu wana. Il y a une puissance qui est au-delà de toute puissance. Il y a une intelligence qui est au-delà de toute intelligence. Na koyebisa epele ya bato bozana kati ya ba magie, bozana kati ya ba maikari, pharmacien, bo pesa biomo na bino en otage pour un malheur, malheur terrestre après malheur céleste, puisque à la fin de temps okokufa okokende wapi. Okokende wapi soki osalela ki satana wana se. D'abord awana se. Boni ya bato bakufi précocement pour na misala wana ya ba magie. Boni abatu, ba sacrifier, ba beauté en malheur, puisque bo Satan bazali ko mema pour la richesse et que Jésus bon moya bana nyonso. Combien ba kufa atrocement, akufi mukeboye, ba ko benga ekala maître ya magie, to mona bango ba kufa mukeboye. Ko pesa bino leçon te. Bino nyonso boye bi qui était Mobutu. Il a rassemblé la magie de l'Inde, la magie de l'Amérique, la magie d'Afrique. Tango et kokaki, délai et kokaki, il ne pouvait pas. Biloko nyonso wana satana, oyo azwa mboka na biso en otage par rapport na ye, akokai ko sunga ete. Tant et kokaki, sentence c'est ce qui taki. Toi tu vas échapper. Oko échapper. Tu te contentes de l'eau dans la voiture aux anangona. Mais ta fin sera comment? Yaka okutana nangai. Na ko impacter yo Yesu Masia, na ko impacter yo bonzambe oyo. Eye na mboka oyo, eye na mokili oyo pona ko redresser, ko lakisa bato une nouvelle voie ya salut. La grande solution pour guérir cela. Ezali kozonga epa na mokeli. Eza kozonga epa na Elohim. Peuple congolais. Bomitika na distraction te. Tana e koki. Alobi bozonga epa na ye. Bozonga. En commençant par appareil de l'État. Bozonga epa na mokeli. Boyoka soni te. Bozonga epa na mokeli. Bokokoka. Et comment mina makomi na Biblia? Boye. Si l'Éternel ne veille, c'est en vain que veillent les veilleurs. Donc ceux qui nkolo a veillé te pona bomo ya mutu bomo ya ekolo. Et ça passe mutu aza ko veiller. Akoka ko veiller. Place monsieur comment mi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tomitala. Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Dieu est avec nous. Donc, la vie autoza nangolelo. Ba pasi autoza nangolelo. Na bagueur ekola kisaka. Jambazana bisote. Mais na kozongi sango. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tango tozo zonga epai na ye. Tango toko zonga epai na ye. Ye mukeli toko zonga epai na ye. Akomi pona biso. Eza Rwanda te me benimi. Eza Kagame te. Ngana za témoin.
Tango mokonzi apesa kinga imbela pona mboka ya guerre lokola Angola. Ezalaki lokola liseki. Na yaki na yolo sud. Na la na kolota. Nazalaki na kati ya ekolo wana. Nazalaki na kati ya ekolo wana. Nazalaki ya kofukama. Na tomboli loboko na ngai. Nazalaki koloba. Père, que ça ne soit pas ma main, mais ta main pour mettre la paix dans cette nation. Bandeko. Et les cas qui même pas cette journée, mutu ayaki, lokola mutu batindi, kaka po azwa ngai. Alobi naika po nazwa yo. Makambo nzambe ezalaka. Tango mususu babisika mususu ezalaki moi kokoso, je vous dis ba envoi eza différente. Naza témoin ya komona na loti pe na moni mutu aye albipi na ye kozwa yo na mboka wana sanke yo benga ye omona kutu mutu wana te ya des années na koma na mboka wana na tatola ndenge na kotatola na RDC na lobby atindi ngai kimia ekokota. J'ai discuté avec des généraux. Les généraux qui m'ont fréquenté, chaque fois que j'ai parlé devant tout le monde, j'annonçais. Après les cultes, ils venaient devant moi. Non, pasteur. Cette guerre a beaucoup de secrets. Je leur disais, moi je connais les secrets divins. On a mona, penaza awa et kokokisama. Ngana bino, to vivre pe boye. On a vécu en 2002. Naza awate comme un passager. Nazawati comme un apprenti. Nazawa comme celui qui a été envoyé dans une autre nation, accomplir une mission. Maintenant, on le retourne dans sa nation pour l'accomplir. Voilà pourquoi j'annonce ma candidature à la présidence. Nazako annoncé en pas matin. Nazako annoncé en puisque j'ai fait un grand travail en 2022. J'ai combattu sur le plan spirituel. J'ai récupéré tout ce qui a été bloqué spirituellement pour la RDC. Maintenant, il faut effectiver. Effectiver pourquoi? Puisque je ne vois plus personne. Qui veut qu'il soit impacté? Il sera impacté. Et je continue à annoncer. Non pour se glorifier, pour parler la vérité. Qui? Tous les politiques nabiso, bazana bango opportuniste. O bazana ki na Joseph Kabila, nde baza siko na Félix. Bazana opportuniste. C'est tous à la sérieux. Mais réfléchissons de forme droit. Vous savez pourquoi ils sont opportunistes? Parce qu'ils n'ont pas cherché la face de Dieu afin que leur établissement soit soutenu dans le soubassement divin. Il n'y a pas de secret pour la RDC que l'Éternel. Opportuniste. Il y a comme gouverneur, après comme gouverneur, à Zumbo, c'est les partis politiques. Pour qu'on ait une plateforme de sorte que chaque fois, la nomination est Azala. C'est ça la politique du coup, c'est ça la politique congolaise. Kabila a changé, à Monique Félix n'a pas de pouvoir, à quel côté à Félix pour appeler ça le pouvoir. C'est ça la politique congolaise. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait la politique? On peut être opposant de forme juste, on critique pour le développement du pays. Pourquoi il faut toujours suivre le pouvoir? Ce sont les opportunistes. Kotika Nzambe Nasima, Tozawa Pilelo. Kotika Nzambe Kolanda ba magie, Tozawa Pilelo. Bien-aimés, écoutez nos messages. Nzambe alobaki na ngai Isaïe 14. Alobaki na ngai akorétablir mboka, pe akojuger ba oppresseur mboka. Bakagami wana ba oppresseur. J'ai parlé la semaine passée. Bokomona na mboka oyo makabotika la komona te. Je vous dis la vérité. Na koloba te pour na koloba. Il y aura des tonnerres. Bakake kosale. Je vous dis la vérité. Je veux assez que vous vous limitiez à la résistance. Bon, se convertir. Bozwa nzambe oya kota bomo inabino abongo la bomo inabino angengi sabino na tina ete ekolo engenga ou pas bo démissionner bo tika ba yo nzambe asali kati ya plan na ye dans une bonne conscience bozwa na nzambe na bino totala
Je pense que tous nous sommes en train de lutter pour une nation juste, la RDC. Ata soki vous vous êtes enrichi, en Amérique, partout. Mais je vous dis, Zakaboumbo, ta nation, c'est ta nation. Ta terre, c'est ta terre. Nous sommes au temps de la vérité, le temps messianique. À un moment donné, bistoba congolais, to lobby, to sakani, to yembi, to bini, à un moment donné, to vandi, to réfléchir. Ah oui, comme makambo ya nzambe. Il y a lieu ya kokanisa bongo. Ah oui, comme makambo ya nzambe. C'est pas Rwanda, mes bien-aimés. Il est capable de faire disparaître cette histoire. Moi, je n'ai pas encore de promesse à donner aux Congolais sur ça. Je voudrais donner une promesse. Mais je me limite. Mais je vous dis, c'est une petite histoire. Quand l'Éternel marche avec un peuple, quand le Tout-Puissant prend la direction d'un peuple, personne ne résiste. Ce n'est pas Kagame, ce n'est pas le Rwanda. Tozongi pa na mokeli. Tolongwa na ba ekankar. Tolongwa na ba franc-maçon. Tolongwa na ba magie. Tolongwa na bondo kiwe ko bombaka rentre biso. Tozongi pa na mokeli puisque tosuki. Nous sommes au bout. Au bout sur le plan économique. Au bout sur le plan d'organisation de la nation, comme on a mboka insécurité rodoviaire mokozanango idete, c'est-à-dire mutuya moto akotambola ta na passage à papillon akotambola kaka. Donc on n'a pas pu. Sur le plan économique, on n'a pas pu. Sur le plan organisationnel, on n'a pas pu. Mais c'est le temps de comprendre que on n'a pas été intelligent. On a été tout simplement, il manque une intelligence divine. Il manque une suprématie divine qui ouvre toute tête, qui ouvre toute intelligence pour conduire un peuple au bonheur, à la sécurité, à la vraie vie. Et bien aimé, c'est compliqué. Prends quelqu'un de l'extérieur, tu dis viens visiter ma nation. Je vous dis c'est compliqué. L'insécurité rodoviaire qui se passe dans notre pays. D'abord, nous en volant à droite. Il y a des choses bien aimées. Tout comme on a un normal. Code routière, il y a volant gauche. Code routière, il y a volant gauche. Et ça, en pratique, il y a volant droite. Et cause d'un accident de coma. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, sur le plan organisationnel, ça n'a pas donné. Économique, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné pourquoi? Mauvaise foi. Mauvaise foi pourquoi? Le règne de Satan. Le règne de Satan. Biso toza école ya kosenga ba chinois te. Toza école ya kosenga na Amérique te. Toza école ya kosenga ba tout te. Toza école mutu sa koluka aya. Pour aluka moyen à développer Bokana à travers les richesses tous en et ça les makame bambongo nyoswana et ça n'a pas protecteur y a pas investisseur. L'heure vient, l'heure de la vérité. C'est écrit derrière moi le temps messianique. Voilà l'heure de la vérité. Tozonga, il n'y a qu'une seule intelligence, Elohim. Il n'y a qu'une seule intelligence, Elohim. To continuer to continuer ko leki Satan gote. Kana mingi te élection ko ça le matin pour guérir. Oui, pour nabiso lokola ngai, je ne suis pas là tout prix pour na pouvoir. Je pense que la volonté du Tout-Puissant va s'exercer. Quel que soit le temps. C'est pourquoi je vous dis, il y aura des tonnerres. Il y aura des tonnerres, je vous dis. Mais tout simplement, nous pouvons résoudre le problème aujourd'hui. Nous pouvons prendre des décisions fortes aujourd'hui d'abandonner et de suivre la prière de M. Félix Antoine Tshisekedi. À l'Obac, si mon peuple s'humilie, balongo na banzela ya mabe. Yemoko alongo na nzela ya mabe. Pour nzela ya mabe, et blocage. Et là où il est épuisé. Qu'est-ce que je vais te dire, M. Félix? Voilà Elohim que je te présente. Je te présente Elohim, la vraie solution. D'où était venu le pouvoir que tu t'es vêtu avec. Ce n'est pas Elohim. Oui, ok, dans l'église.
Mais ce n'est pas ça. On ne peut pas aller à l'église avec des secrets mystérieux sataniques. Je ne le dis pas que aux arts, mais en fait, c'est ça la vie du pouvoir de ce monde. Et pas seulement l'appareil de l'État, là, Kozonga les Soso. Unique solution, Kozonga pas na Mokeli. Pas seulement appareil judiciaire, unique solution, Kozonga pas na Mokeli. Parlementaires, Kozonga pas na Mokeli. Les parlementaires congolais devaient beaucoup se reprocher. Durant toute une année, aucune loi sur le social. Aucune loi sur le social. Et on s'acharne à diviser le pays. N'a pas loi, il y a congolanité. Talanzala, t'as la logement passé, t'as la cigarette, même la cigarette, n'a pas la police a fumé cigarette. Je vous dis, les choses ont déjà changé dans le monde. Les lois sont élaborées pour le bien de la population. Mais je vous comprends, Bande Konangaï. Je ne vous juge pas, mais je vous donne les ferrements nécessaires pour que vous ayez succès dans ces pays. Bozongi pana mokeli. Tozongi pana mokeli. Tozongi pana mokeli. Tosokola bilamba na biso. Mboka na biso eza yaye. Kati na ye kak nde tokomona wapi Mungu na kobatamela. Je vous le promets. Il y a un Dieu qui est capable de tout. Il a le pouvoir de faire cesser des guerres. Il élève la main, il met la paix. Mais il a dit, ma gloire, je ne la donnerai à personne. Aucun dirigeant congolais ne se glorifiera d'avoir fait quelque chose dans ce pays s'il ne quitte pas la voie de la magie. Je vous le dis. Aucun. Aucun. Puisqu'il y a un Dieu qui dit, ma gloire, je ne la donnerai à personne. Il veut que le dirigeant congolais dise, si ni t'étais lui, je ne serai pas à ce niveau. Il veut que les dirigeants congolais disent, voici peuple, c'est lui qui nous donne cette victoire. Il veut sa gloire pour une nation qu'il a choisie. À part la nation israélite, c'est la RDC. C'est de la RDC où Dieu se révèle pour instruire le monde entier. Comprenez tous ces mystères. Bossa la semblante. Attention que Togangi, Izaka pasi amboka. Comment on a bandé ko pasi, comment on a ndenge toko nyokwama, et ko pesa biso, ko tea na kanda nyonso, pour molimo ils en a kimia te, ils en a posta to mona, kimia ekota na est. Mboka échanger puisque ils ont la capacité à échanger pour avoir richesse aux Anango. Comprenez mes bien-aimés, l'essentiel, Tozonga. J'apporte la solution à la RDC. Le retour, la libération et la restauration. Mission 2022, tout est accompli du le plan spirituel. Même l'appareil de l'État a été délivré sur le plan spirituel. Nous voulons en ce moment précis matérialiser par un pouvoir divin. Nous voulons matérialiser les exploits Mission 2022 par un pouvoir divin, un pouvoir libérateur de la nation. C'est le messager Alain Jérôme Mouyumba qui est devant vous, qui a le plan de Dieu pour la libération de ces pays. Je le dis avec courage, puisque je parle de ce que j'ai vu de mon Père. Peuple congolais, bon courage, mais que ces messages nous atteignent, que ces messages nous touchent, que nous puissions retourner. Nous n'avons qu'un seul espoir, l'unique espoir pour ces pays. C'est le Créateur, c'est Jésus-Christ. Qu'il bénisse la nation, qu'il donne la paix à sa nation, qu'il nous pardonne de toutes nos erreurs, qu'il vienne à notre secours. Sa présence est vivante. Moi, je crois. Toi, je dis, merci pour ta présence, Père, parce que tu es vivant dans le pays et tu vas accomplir ta parole. Tout ce que diraient ses envoyés, il accomplirait. Peuple congolais, attendez-vous à des grandes choses. Attendez-vous à des grandes choses. Il y aura des grandes choses, puisqu'il veut prendre le pouvoir et apporter la paix et la joie qu'il a préconisé depuis la fondation du monde. Il veut prendre son trône et régner dans le pays, afin que le peuple congolais puisse le prendre comme le roi, des rois
et les nations du monde entier se régiront pour la RDC.